Ozo tombo la misapi mibale. Ozo kota. Bato bazo yemba bazo betelo maboko. Oh. Omonika bato bazo betelo maboko. Lobi soko ezate. Lobi. Tala esika outi. Na tali na moni place yango na outi. Na se. Eza lokola matiti. Mais a zune zete moko ezalaki pembe na ye. A frappé lokola na matiti wana. Mais oyo aye sika. Asali pas même 3 ans. 4 ans na pouvoir. Basé déjà ba expliquer que asala eloko moko te na ngambo wana. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom église. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola biso na journal elo yo motozola nangai partout dans le monde. Au Vandi Nakatsandaku. C'est votre humble serviteur, le prophète Pachibomolo. Na yeli susu liboso na bino lolenge ya bomesano tolobakete. Soki toye liboso na bino to memela kabino elobeli na Nzambe. Toya kapamba te soki bomoni biso liboso na bino c'est que Nzambe alobi. Prophète Azali porte-parole ya Nzambe. Rôle ya porte-parole ya ezalaka nini? Eza muto bazo pesa ye message pona ko memela bato. Yango biso le temps que toza bato yo Nzambe azo pesa message pona ko memela bino yango tozoya liboso na bino esalaka biso pasi soki toye liboso na bino tozoloba ainsi dit l'Éternel eza na bato bayaka pona ko critiquer bato bayaka pona ko finga bato bayaka pona ko boya. Et c'est on a mutu oyo andimaka elobeli na Nzambe. Mais mawana mutu oyo aboya kakoyoka Yesu, aboya kakoyoka amesana ko critiquer, amesana ko lobela na ndenge moko ya mabe. Na sepelaka bato abongo pourquoi eza lokola mutu oyo azangi mayele pe mutu oyo lokolo na ye eza libanda na lifelo. Zamba pambola biso avant to banda tozo bondela na Nzambe, okangi misu na yo esika ezwami yo. Zamba lola Nzamba Bible. Toyeli boso na yo les dieux de la Bible Zambe yabatata na biso moment o eza moment na yo Yesu yaka ofanda kati na biso otozo bimisa ebima pamba te mais esala misala na nzoto ya batoyo bazo ka biso na kombo na masia Yesu Kristo. Amen. Message nanga eza ya Congo. Tozalaki na mabondeli pendant 40 jours otozalaki nango esilaki lobi jeudi. Lelo na l'équipe na kopesa yo message oyo. Message oyo eza partout tozo leka pona koyebisa peuple de Dieu. Pona kopesa message na bana Nzambe nyonso muto za na makila ya Congo. Landanga malam yo muto yo ozomi tungisa. Pourquoi bandeko na biso ya este bazo kufa? Pourquoi bandeko na biso ya este bazo kufa, bazo boma bango? Pona mboka pe pona mabele na bango moko. To tunaki pe lo lenge mo mesano lokola tozo bondela na ba sujet pe to tsaka mboka na biso na mabondeli to tuna Nzambe pourquoi makambo ezo silate pourquoi este ezo kende na kokufa. To sisi prière ya butu to lali et comment ki na moment moko ba 4h30 na sena pongi zolala na moni bato misato bazoya. Bato bandi ko poussa na liboso na ngai balati banzambala ya pembe mais likolo na bango na mutu basuki mais basuki ngo ezalaki salite lokola bato maboma baye liboso na ngai balamusinga lisusu na kati ya ndoto na lokola mutu moko na lalaki pembeni ya potopoto moko ya salite basimbi ngai babandi kotambwisa ngai zela bazomema ngai ezalaki montagne ngomba mais comme na moment moko na moni susu bangote na bandi ko pusana na ngomba ngombe ezalaki mulayi makasi ngombe ezalaki mulayi nazo pusana nazo nzama malembe na moni bango likolo ya ngomba ba telemi bazotela nga nei nazoya na umeli pona komesika bango bazalaki mosika makasi na somo soki na tali na se nazo sentir vertige makasi mais bazo sanga babi yaka pusana tola kisayo nini ezoleka le temps na pusani na komi liboso na bango na moni lumière
makasi place bango bazalaki eza lokola moto zo côté sika lumière ezali na misu na ngai moko nazo koka su komona te nazo poussa na kopusa nazo poussa na komona place moko lumière ya pembe ezalaki makasi mais na moni porte moko efungwami kiti moko munene bandi kobima na katikati ya porte wana kiti wana ebimi mais moto azalaki na kati na moni ete moto wana ebisinga lobi tala esika outi na tali na moni place yango na outi na se eza lokola matiti mais azwi nzete moko ezalaki pembe na ye a frappé lokola na matiti wana l'état abeti tableau moko ebimi tableau wana ebimi na moni na kati ya tableau wana batu moko bavandi lisanga abandi kotuna nga est-ce que oyebi batu wana ezalaki na bato misatu bien 4 personnes nga na yebaki bango na kati nabi na yebi bango abandi kotuna nga bakomo na bango banani na moni 3 présidents ya ba pays mususu na moni Sassou na moni président ya Rwanda pe président ya Angola na kati na bango na moni ya biso mibale na moni président sortant Joseph Kabila pe na moni président otozana ye Félix Tshisekedi abisinga wana wapi nabi na yebite azu abeti e komi na ba écrit moko ya ba hébreu nabi na koki kotanga yango te alobi eza otanga longoli nzeto wana a frappé lisusu e komi kingakati eza réunion moko bavandi bango nyonso to wana maloba bazoloba nazoyoka te mais nazomona ba écrit ezokoma ayebisinga alobi omoni bato wana ngalabi na yebi bango abitala sikoyo makambo bazosala sort nango eza nini alongoli tableau wana lananga malamu yo moto ozoyoka alongoli tableau wana abeti lisusu nzete deuxième écran ebimi na moni bato bazokufa alobi awa wapi ngalabi na yebi te alobi eza este ya mboka na yo na moni bato bazokufa bazokata bango mitu bakile ezotanga alobi moni makila oyo na kokufa oyo ekomi epai na ngai yango mituna bozotuna yango na bandi kopesa bino biyano bokende boloba yango bobanga sori na bango te molimo nga muna batelaka me nzoto ekoki koyoka pasi me molimo nga muna batelaka kende loba tanga na bakombo yebisa bango onga na yebisi yo soki bayoki te suka na bango ekozala mabe abandi koyebisa yango moni bato oyo bazokufa alobi bino peuple congolais bosangana bokoma moko botika kowelana baparti politique botika kolanda bamboka boza nango onga naza moswahili nga naza mongo nga naza moluba abi bosangana bino nyonso bowelela intérêt ya bandeko na bino bazokufa abi omoni kliki ya bato wana bateki mabele wana ya este mabele o bato bazokufa bozwi bato ya bapaya botie na mabele wana après 30 ans 40 ans mabele wana bato botie bango wana lokola batuti lokola banani bakobotola mabele wana na avenir ozo ya liboso bino bokozalaka te mais na sima na bino ezala bato bako récupérer mabele ekokoma na ngamu na bango abi kende pesa message oyo na bandi kotuna ye na bi mais oyo ayesika asali pas même 3 ans 4 ans na pouvoir abi bazé déjà ba expliquer yeke asala eloko moko te na ngambo wana yepe akoti na groupe ya bato wana o bateki mabele ya mboka na bino tango yebisi ngai albi kita na bandi kokita na kitaki lolenge na yelaki te mais nazalaki na mapapu oyo ekitisaki ngai na mabele kokita nazokita na lamuki na surtout na pongi na bengi bana to bandi kosambela mpona message oyo attention nayena biso eloko moko mboka wana eza ya yo RDC Congo otolobelaka biso moko ete toza mboka nelaka na nzambe oyo bimi na bamessage ya basala nzambe beleke Congo eza mboka ya promesse mboka ya elaka mboka nini oyo banda bitumbe banda bapays misusu kimi ekota mais biso na ngambo wana ya este kimi ekotaka te eza na quelque chose esalami o biso toyebi te mais eza na bato oyo baza lelo oyo balie bateki mabele ya mboka wana
yango zo remarqué bakolo mabele bazofanda à l'aise tela mabele na bango. Pourquoi? Bato yo babengi batutsi, bato babengi ba Rwanda, bato babengi ba pays voisin belé ya mboka na biso. O bazo konta na kati ya mabele ya mboka, bazo boma, bazo zwa, baza kokoma pe ko installer ko vanda na sia mabele wana. Ba umela ba bota malele bimike baza ba congolais. Eza mensonge, eza lokuta. Boyebi nini bozo sala. Na ina expliquer, avant d'expliquer président de la République, na ina tangela vexé moko. Bato yo bozalaka na tozala makoki ba fox ko koma liboso sika za te poto pesa bango message. Na tango ya kala na Bible tozo tanga ba prophète ne bane ko kebisa ba roi. Bible zo ba nini? Ezaki na moment moko roi aye ko pesa prophète message prophète aye ko pesa pardon roi message ke wumela mokonzi ngonga na yo ekoki zamba ebisinga na ebiso ke lingo kufa ne préparer muto ko tika la bokonzi ezanga te za nzambe mutaye ko ebisanga nini oyo roi salaki roi bomaki prophète te mais roi tourna ki misu na ina mi abandi ko rappeler nzambe bolam oya salaki. Pourquoi roi na bane ko banga nzambe ayebaki valeur ya nzambe mais lelo bakonzi lelo bazo banga lisusu nzambe te. Pourquoi? Basangisi ba magie. Omoni muto déjà koti na monde de ténèbres, koti na monde moko ya butu akobanga lisusu yote moto sambelaka. C'est que bino mbale boza sous na alliance moko te yango eza lelo Kongola komi ko banga ko ba vérité. Pourquoi ba obomaye oyaki na mokilo yo osengaki nzambe te nzambe pete mukoko na yo te ndeko na moko te mutatindaki nzambe tango nzambe atindi yo ye moko ne mutayibi mukolo yo kolongwa na ina tangela président Félix verset oyo okoyoka yango pe bato bazolanda ngai o bakangamaka na ye tantôt okolanda message oyo komisela yango nzambe mutayibi singa na yebisa ye message oyo toza na Exode chapitre 2 verset nango 11 landanga malam. À ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères, merci, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il a vu un Égyptien qui frappa un Hébreu d'être ses frères. Il regarda de côté il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il a tué Égyptien. Il les cacha dans les sables. Lananga malam. Verset on appelle sur yango pambate. Na ina pesa président verset oyo. On a ebisa yenene. Moïse azalaki hébreu. Mais akolaki na ndako ya Pharaon. Mokolo moko Moïse azobima akuti Égyptien moko azobeta hébreu. Ba hébreu babane ko kufa mingi na kati Égypte. Ba Égyptien bane ko sakana bango. Babane ko humilier bango, ko bomba bango bazo kufa. Ba hébreu bazo lela nzambe ya bakoko na biso. Zamba Abraham ya Isaac pe ya Jacob oza wapi. Tozo souffrir. Tozo kufa. Mais Moïse ayoki pasi eloko esalaki Moïse avangé liboso ya ba Égyptien ezaki makila ya ki hébreu ezaki katina ye. Tango amoni bonga tali gauche droite amoni mutute aye abomi Égyptien pe akei kobwaka ye. Eloko kimisi ye na palais royal po longwa atika bozui bomengo ezaki makila akoki ko supporter pasi ya bandeko na yete yalia araignée e bandeko ne bazokufa babengaki prince aboyi yango abi non na kima kokendaki abane pe koluka solution yango na kanda wana zaki nango
na kolela pourquoi bande ko nanga bazo kufa nzamba vista ki eza message on appelle sur Congolais ozana makila ya Congo kati na yo 100%. Mais bande ko na est bazo kufa bande ko na yo bazo boma bango ozo mona ozo yoka ozo tala ezo lobelo nini gloire bazo kumiso béton oui eza malon mais lo les omona yo ozo tombola misapi mibale ozo kota bato bazo yemba bazo betelo maboko oh omonika bato ba betelo maboko lobi soko ezate olongwe bako ya pe ko betela moto mususu maboko makilo zo kufa mabele zo tekama eza mabele na yo eza makila na yo oza Congolais soko zobanga somo ya bato ba ko boma yo pardon mais Yesu asala yo o akomisio le siko zali aotika ote soko libérer bato wana zamba ebisinga na ebisa yo apesi yo temps atala yo nini okosala mais soko sali eloko te otosi bakor ya bato lole ko wanga na yo mokolo na suka. Que Dieu vous bénisse. Bible zo bisanga nini na ina peso vexe oyo elinga sikoyo Nzambe atie Saul azo tambola suna kobanga Nzambe te eloko ni Nzambe asalaki Nzambe atindi Samuel abi jusqu'à quand boko mona kaka Saul na kiti oyo nga déjà na boaki ye zo oil oyo na liseke kende na ndako ya Isaïe kende ko wendre roi Nzambe atie yo oui Nzambe za kapela pepa olongola yo a remplacer David ce que zo Nzambe te. Que Dieu vous bénisse. Ezaki message on a memela kio Congolais que mabele na yo ya Congo bateki yango ba Congolais wana bazo kufa bande ko na biso bazo kufa bazo boma bango après 30 ans 40 ans mabele wana ko koma ya ba pays voisins soki ngana to sangalité toyoka kolanda Fayulu te kolanda Moïse te kolanda Bemba te kolanda soki nani te mais bouelela mabele na yo tellement pona mabele na yo lokola Israël David aye amoni bande ko na ye bazo koka Goliath te batemi bazo banga eloko salaki David a tellement a défier Goliath ezaki pe makila abi non nana linga seka na Nzamba Israël tikana tellement na yebi Nzambe wana akokwesa Goliath ni na leki Nzambo atemi na Congo oyo Congolais zo banga lelo vandi message eza Congolais nyonso eza peuple de Dieu Nzambe apambola biso numéro nanga ezali na ko banga opesa ngote plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47 benga po to bonde la pona yo pe to bonde la pona Congo soko bengi pona intimidation okuta na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.